abeta na cartel international. Az international te pas à la droit chemin. Az international pas abeta na orchestre international. Zélanie. Ngana beka pour stade de Martyrs na fallait aussi signer stade de France. Na mona zone na bord Ekonda, bord Bandal. Mais a signé pays Arena. Ah, You Arena pe. Na beka abeta stade de France. Gims abeta stade de France. Ya ba ko na Gims. Na beka abeta stade de France. Na mona zone na bord Bandal. Gims alegi ya. Là on veut tondite. Tondite. Bandia gaya na sima. Ba profiter na molili ba ju caméra ba che. Bo binde bo sala pour filmer ba tali bosso. Na limite na moment où Bougumesa olinga faire beta olinga. Olinga ki. Point. Il y a pas bruit qui est cher, pas ciment. C'est Boukani. Dans le foot. Il y a la minute où la place où il fallait rebêter, faire bon fixer rebêter. Net municipal en limité. Bien fait, mais quand c'est un bon PCT. Nabi, mutabeti concerne à Marty ti ou le win zela ou le kesate. Tout ça là na route. Pas édité penzele zate banda banda na mola. C'est pour ça que tu n'as pas terrain na mkiwana ya banda la beta côté. Parce qu'il y a des gens au bas, Abou Malroy suivi. Il y a la Namarambo, Mouninga Sali, pour ça. Pourquoi pas? Il n'y a pas ban. Auto solo li. Abou Malroy suivi. Mouto a lobby français n'a erreur. Na mouto a yo corrigé, na sali mabe. Na mouto a yo corrigé. Mouto a lobby n'a erreur. So yo bête n'a erreur, mouto a yo corrigé, c'est mabe. Na la suivi. Toi ça encre correcteur, c'est le mot qui convient. L'encre correcteur et non suiviste. Suiviste, c'est ça, mouton à l'andu a commis place aux athées. Mais mouton à l'andu a l'équipe, oh, yo, ça l'a dit, c'est ça, encre correcteur. Ah, suiviste, c'est ça. Je n'ai pas fallu un bon musicien. Aïe, m'bara danger. Hein? Aïe, m'bara pena. Mais, maman banzembo, pour chaïté. Bon, tant que on est imposé rival en réalité, je n'ai pas fallu faire ça. Merci na Kofi Olomide. Il t'a imposé comme un rival. Auparavant, il y a eu rival. Il y a une naine. Oh, quel rigolo là quand vous. Je n'ai pas fallu pour pas être la Kibine d'encore. Comprends? Attends la rende Kibine d'encore. Mais faire rigolo la Kibine des oreilles déjà chanter. Mais à reconnaître un peu qu'il y a eu un performance. Il y a so bokutani à cette là. Oyo tuna ngai so boko bomba ko tuna ngai ngo tuna. Ba ko bombe ko tuna ko tuna. Oui parce que possible dans le bali. C'est nabi que yo non lobby bongo. Yo mto format. Yo bunda na kunda na beta EP pour alanda mo mina nga sura no ayo ko la musique na ntama. Ba kanga na kwa mo wina mo mina nga ba yitanga obi. Mo ni fa na mo mina mai li question. Nga boya nga te tala ka ye mais ye nga ko ba pali. D'ailleurs, il y a Petouana, les gens encadrés, parce qu'il y a des trop, il y a un mobile, il y a un scellé. Comme na bango. Les qui savent sceller, si les refait son bon fali, bah le retour danse, bah pas tout fallait bien en état passé. Wana, ceux qui n'ont pas vu en italien, ils ont pas mal de et puis on comprend ils ont pas mal de par contre il rapport. Donc amener comme Simba. Ignorer déjà au moins ignorer. Ignorer bah ignorer. Ignorer bah. On s'entend ignorance on s'entend ignorance ignorance mais à bêta non style si la bêta si le bêta fan Mandi Mabino c'est tant fan de ma mission on la tala na ngate mais ngana yebike okusa na ba ignorance ne ba bazala kana on peut se ba te délai au retour na biso Obanda bango mabe. Invitation à ardoise. Mais avec Given, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, Mokolo fait il a ta mabe. Maison Given. À Bossali Minoté. À Tcheli Minoté promotion. Angolais à Pamba. Maison Given. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas
Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez sur votre chaîne Congo et c'est mon officiel Plus Télévision. C'est vraiment l'heure de votre émission PJ Show, une émission qui vous donne des actualités, qui vous informe plutôt à tout le temps, que vous aimez avoir des informations circulées aux télévisions. Un grand merci à toi, Berly Bengamé, qui est derrière la caméra, et pourquoi pas à Général Manager Clovis et Film Page de Saline, la personne Bambo Tébélé, mon thème à Maman Doris Film Page. Vraiment, la big salutation à Billy Ngwane, pourquoi pas la grande porte Maya Moto, Maya Toumo, le seul boss Oto Tigali Naye, et pourquoi pas la Jani Tambo, la personne Bambo Tébélé, il n'y a pas longtemps, on a boss Jani Tambo. Pourquoi pas Chic Beto encore une fois. Merci na batuto ba soutenir émission balanda l'émission ming na petite dialoba so banda o kinechik o comprenera SMT pour voler la ba mat voler la ba chimie. Il est grand temps, il y a Olanda Wata en ligne cours il y a SM et ça la bien éducation civique et morale est bien pour na batuto na vie. Je sais pas si Berlin vous m'avez déjà prêt à formuler la invité dans la lelo. On va comme invité surprise Blanc à Mosaka. On va parler avec lui. Dans le livre, il m'a invité dans la. Bonjour Blanc. Bonjour, Kateo. Keo. Ah, voilà, banana on peut caracho, banana on peut abonner, banana c'est déjà plaisir pour Babi. Oh, et puis Marisa peut coller nous. C'est ça. Bon après d'ailleurs, mais le roi. Ils ont payé ma pèse au cola. C'est qu'ils ont souffert de vie, donc ça va quoi. Bah, abonnez vous à ma sous. Si bah décembre, c'est au comment t'as 40, 50 cas. Et ça, la mission plaisir, vous rejoignez awa. En tout cas, dès que le bon proverbe, question en réponse, c'est ça. Papa n'a maintenant ni couleur à mon pépé nini. Océan souka peut fin du monde à jour nini. Bah, question aux gens en des réponses, ya. Tout le reste. Tout, et tu allais te répondre, sauf rien. Déjà, on a un trésor, nous sommes matel B. La France, on a passé à la PC Mote, champion du monde au Free Prod, Belgique, Bamote Nabino donc Blana, yeyo mona mana yeyo. Vous avez branché conteneur à philosophie, l'autre fond la sous deuxième carton, ba yo sous ninto solo là. Ba zo big qui prend papier, donc stylo big qui prend dans la calanachik. Big qui prend papier. Bon on a big qui prend feuille. Bon on a beaucoup ma vraiment ramoto sur la poto sur la tout sauf 4 questions papa na nzambe nani couleur mon pépé nini. Au CSUK a fait du monde à jour, on est au Kokaté. Mais tu es égalé, tu réponds à ma question, j'ai eu ma réponse, c'est ça, plus 241, 90, 649, 54, 86, Bosu Blanc apprend tout. Ah, ok. Blanc, comment ça évolue avec les quartiers là? Quartier là, t'es pépélé, bon, ça a une amie qui a venu à Mitsage, à Babylone, on me suite, c'est légende. La Guinée a honorable Simi de Cœur, la voix, la plus belle voix féminine d'Afrique. On te met à Miyé, Maké, Yvonne Chaka, maman a su Chalamwana. Maman va dire maman to sunani ono imba bapongo love maman bilabel libele quoi donc kana maman bilabel pe parce que là libele honorable Tindi le cœur place Azali donc ba moto na épée basa déjà na kin awa en tout cas basa bata na kin poto sala calamité 6 heures déjà moins de demi ba consommer featuring na quadra boss na ngana Diamond Mwinda pe kalaté donc les 3 autres ça déjà un millionnaire et toi la millionnaire tu seras là. Ouais, sauf rien, biso quartier la tête texto, meilleur ou meilleur t'es donc faut y avoir texto, tu es belé, tu es mbara 6 na 4 na taction 3-3. Donc les ana tu na comprendre tu ne pas ça la système à texto. Donc ba robet tapé 6 concerts ba tu la haute texto. Mais ça non possible, les impossibilités, faut quartier la tête faut aza penza te presque tout aux ba meilleur, presque tout au yebi ma so ça la bino boy. Ah, et ça la m'a fait. Et ça la m'a fait bon mon voyage ba kindaki. Mais voyage un peu comme Souba Kendagi, voyage au quartier la tête sur le big titulaire, c'est aussi. Pour la quartier la tête chef d'orchestre soliste, c'est Volcan, meilleur soliste, c'est la génération na Menito. Volcan a bêta dans le colloque. Mais yo tiens maman, meilleur neni. Benigo, ana le colloque. Faut pas voir douane, pas voir des ala, ba on ne va pas ça. Bassa maman va trophée na bango bien à cette là nango. Na son meilleur soliste pour l'instant. O a bêta dans l'orchestre ya batu koleka. Volcan na solo azati. Il a beaucoup appris pendant avant ya quartier la tenga. Golbert solo bazar, Golbert plutôt. Ba beta na bango bien mais na web ça ba précision est différente. Précision est différente. Précision o ya za nango faut ka ba Benigo, faut ka ba ve Chico Mawatu, faut ka ba ve le rôle ba Popo Lipo pour comprendre mon nom. C'est belé ba beta. Accompagner Penzembo.
Yo peux aucune mais frappe, précision. Il y a différente. Article à la rappeler. Moi, je voyage pas quitter. Nous article à la rappeler na caractère la tête à quoi être. Na sindi le cœur. Et madame par ailleurs mo ba MP3 singi ne tam so paiement. Yebina senga non na paiement na voyage. Après mine pas kenete. To kefe ko beta. Voyage so mo ah engana no ba ah na okeso mba article la tête. Tango yaka. Oui, mutana plus de 2 minutes zembo ni ba lo ba ya ebité. Oh. Na mo bana ke brr. O nga ki ko. Wana voyage à pays nino. Ouais, ça voyage. Ana bakanda makambuka ya ba voyage. Non, non, nakanda pourquoi? C'est un frère, c'est un ami. Famille Tchatcho continue. OK, foot là, on va parler aux arabes moi na bisoti. La famille Tchatcho c'est les capone. Il y a bien ça que après ça au caché, après ça au répertoire. Mais poto bo mema. Oh, non. On te montre dans ma poche, monsieur, mais tout ça dans la poche. Toi dans la question ça que tout le monde a titala. Ouais. Tout le monde fait. On peut ba question par rapport à Marambo Tosolo. Là na coûté dans la carte la tête. Na coûté na carte la tête, na 3-4 passeports plein. Il y a coûté un peu la carte la tête, mon beaucoup dans l'embargo, il y a aucune utilité à l'époque où mon boyebi, il y a un problème judiciaire. Eh ben on déclarer quoi traquer à combien libre. Attendez votre tour, vous allez patient. Je comprends. Attendez votre tour, vous allez patient. Moi badama zora ba wangila. So le ngobela télé ça vente risque ça so besoin à toilette moko. Bosenga na ba minute 2 minutes. Boso yé comme chaud. O ça né. O peut ça faire ouais c'est na bilamba. Et tabana ba yembela yo. Je comprends. Faut aller patient. Nzambe grand prêtre. Akolo ba mokili nyonso ça na ba immeuble na ba wifi na ma nyonso na jour moko ebi ka ko sala ngo. Akolo ba bonga mokili pesa ma mona ba tu na ba wifi na ba hotel na ba boîte. Masala on a 6 jours. Na 6 jours. Après mi pe 7e jour dans Nzamba lemba. Et ka sala mokili. Pour muto apemi, eza wa lembiti. Bible mtalina so apema. Pour observer ou asali. Après au paiement nda so la momite. Vous comprenez? Nzamba capable de ça nyonso masala on a 6 jours. Bongo yo mutu wa presani. Za patient. Atoza millionnaire au tonga immeuble na jour morte. Brique fait kauka. Beto fait kauka. Beto kauka so ba kola après combien de jours? Patient c'est futara. Jésus Christ a robe maman mon amour mukolo. On ça fait ba miracle, on sait que ça bat. Mais yo mo posa patient. Ah, na bina ya. Ya musale za patient ndeko nanga. Tuna bano ba sana ba ista ba ke ba test na ba snel. Ba sala bo. Boulot za patient. Soju musana mukilio batela. Après combien d'années? 25 ans. Il y a ghetto na mbeli boulot na bebisa. Non. Nazana ngai. Mais après talent na yo, talent au blanc nazana. Pourquoi vous non temps 25 ans bon vous allez na parler ipo na orchestre mususu wanda olimuzo tout ça ba test ba boyara. Non, zo peta okina ba orchestre belé. Et belé na tambuli pe moi trop la musique congolaise. C'est difficile na sala test ba zonga te. Pour na maîtriser ko pour mon ndam. Omoni ba te belé ba zeki ko mema na ko lobana nga ke ko yemba nga. Ba mo lula ko lobana nga ke ko yemba nga. Mais si ko na to zo décision et l'équipe d'aba 3-4 mois na bino. Faut la sa bango ke na lekina bango ba bangaka. Mo bango ba to ba bangaka na na leki bango. Omoni bikamu se bandi ba mo tala ba répétition. Bandi bo naza pena formé. Nga bani musique pena ya tinel na babanda lwana na ba tinel mwana muke travailler pena ba o déjà ba bima o baba renommé na ba tinel wana même si tozana ba tinel ba vena biso pe ba fali bana ba new city orchestre pe ya ba sima palin o ba orchestre ba père nganda orchestre mo la ke père nganda mtakala orchestre ko ni ateka banwa ne bele na suka nango banwa ba yaka na répétition bango new city ba père nganda bazaki na ba Schumann bazaki na ba Mozindo biso ko tinel tozaka ba photo mipanzi ba photo bakanga ba mipanzi wana oyiba ba photo wana tozango siko na rigma 400 na ba scanner na montaka ba drum nango ba pedal na radio na bricolage na créer na ba micro na structure na ba micro na donc na créer na pe na mouvement sona masa na mo mettre paille ama drummer à Bill Clinton tozaba beta bongo to na otala bango toyoki bango ba veri lutumba ba gebelebele siko na bandal vous comprenez tozo ngitambo touti mouvement d'orchestre ba jeune mais wenge na biso kibinda nkoyi grand mouvement oso bosser dire on dit makena komi pena ko bosser on meka net test na kibinda nkoyi pour dire net c'est l'orchestre na génération on a biso zokola ba kita obeta dana ba
bandal bakenda obeta na bakasavubu bainter banini bapena bastar balekana nzela bato baolanda bango donc fait toenvie na wenge te tozoenvie bakartier la tele tele époque wana baviva omona na kibinda ozo comprendre tomona ti bakartier te musika na keluka bango ndeni tona bavie na biso bastar na quartier ozo comprendre babetaka baalbum ozo comprendre atomi to travail po tokee kuna e osalama mpe ke baoyokana susu te entre bango na bango wana bango na bango mbonge kaka opanza na bawenge bango na bango mpe lisusu baoyokana te ozo comprendre bamisusu basali choix ya camp ya danse nga asali choix ya camp ya chant bamasi nanga baarnold basele bashilaver na pese mbote batrezege basali camp ya ve nanga sele fumu plus côté danse nga asali choix ya babiju mulolo bafonde ville bakuya ya babiju mulolo ouais maître de chant ya orchestre wana kibinda nkoyo donc ezali maître de chant eza joli nani biju mulolo maître ya chant ya orchestre makambo pe bancien ya orchestre wana bayebi yango mais je te dis vrai parce que lui il était venu avec abandeki misiki na gitambo te abandeki misiki na vanda papa lutumba bala donc grand donc yaya mama na ye ozo comprendre leki ya mère na ye abalaki leki ya mère na ye avandaka pa lutumba omonaka carlito ndenge ayembaka omonaka malage omonaka lwambo ayaka wana omonaka batutu en fait ayaki influencé na folk te azoyoki tambo ayokuta bato baobeta ibodo mae mama c'était pas du tout mabe bashiga bagrand chanteur mais il fallait ajouter touche wana ya ok jazz aya na ngona ibodo kozala mwasi ndeme chante kende na mbongo na yo vi amobola na mesana touche ok jazz aya nango wana po osalaka wana dudu aza na chanteur te azobeta mbunda bazalaki na référence atoke na orchestre bajo wana wa munene wana dudu kibinda bura koma kakol azalaki na chant kakol nde chanteur abanere oyemba chanteur ayemba danger parmi bachanteur lead ya orchestre wana parce que dudu en réalité chante comme shiga et papi kakol on comprend après ayaye na touche wana fallait batutu basala mise à jour na chant baadere na style ya style biju mulolo ya ok jazz ozo comprendre bazobanga sikoyo pwani mpo moto ambunda mpo ayemba typique ya loko osali magie oyo ayembaka bamalage ayembaka bacarlito me na ndenge ambunda erande grand chanteur ozo comprendre parle moi na baekola na meme bavi na biso bafali bayepa na ye koyekola chant Fali Poupa ayekola chant pa biju mulolo toanga na to maître moko yo na ye oui yo na Fali Poupa maître moko na départ na biso biju mulolo bato bamonaka aigle akoma danger tout ça mais toza maître moko ya chant non ça la peine fort na ça l'émission moko abonné du forme na biju mulolo oui ça la robetela ya bibliothèque bino boko bosana ebele ngai tala nga plaisir à faire abeti na martyr azoyemba anga na koma kobela ka ani Marie Paul bino bobosanaka trop bobosana bashora mbemba bobosana bato ebele botala bino en fait botala bato ya succès kaka lelo mais musique euti quelque part ozo comprendre biju mulolo nayokanga masiko na kibinda ya babiju mulolo mpona apprendre yo neni soka soka oyembaka babambeke mbongo fo na ye to Olivier via luka siko banzela poto fort moi atiki mouvement akende Nigeria ake luka poto ozo comprendre ve wana biju mulolo c'est lui aza lisu maître ya chant ya P-Square P-Square oyo ya P-Square ya Nigeria bayi badanser ye mta comme ça bango bachanteur ozo comprendre donc so to comprendre bien mto aza maître na yo na Fali Poupa maître pa P-Square bapeti na Nigeria azalaka na bango babinaka bajanspile me ye aforme bango siko na chant tozo évoluer na ye toli so via ke moto atikaka na charge ya koyemba ye bacharli mbandu banze mone moko boye tobandaka nango concert ngami na koyemba ye wana ntango ndenge mpe ve nanga mpe Fali akokende koyembe na orchestre ya sele fumu kibinda nkoyi orchestre epanzani bafali mpe bafali bakende kota danse bon bafali bakende kota bafali bakaka fam biso ozo comprendre Fali na héritier pa sele kibinda en même temps bango mibale wata ayembaka dudu ye Fali ayembaka biju mulolo ozo comprendre donc style de chanter na parmi bato oyo ayekola eza biju mulolo siko biso toya après génération na ya bafali mais biso côté ya dudu bango côté ya sele
c'est les autres continuer côté peut continuer pou na yo bona min dimanche comme venant que so vient na za télé ba banga télé bi ke blanc na za oyemba babiloko na ye ozo comprendre oyemba biloko na ye mais babiloko oyemba ko ba ne peut-être ko interpréter sérieux wana bato ba tala biso ba koyo kango pe déjà na vocal na ye na nzembo a féliciter au Fiston Luzuba salaka po ya kenda lubanzela po tu na Nigeria ngando ndo yembango féliciter ya papa ali oka ya yembaka féliciter ya papa ali oka mwana balakisa mosapi suka nde mabe menga ndo yemba féliciter ya papa ali oka féliciter na bakisi ozo comprendre na moko tebe ba sentiment na ngala ye na no yemba ba mwana te kadima mude tala kuyende mbongo lukota ya ye yende mbongo lukota beta pe na maison me nzembo yebaka bo avida mokile ko baluka tandele ekoba en fait azaki pena grand parolier ko sa blague te nazomona bayi nazomona papa Lutumba namoni papa na msoko fiolo mide blague te namona ve bayi lo kanto après nazomona ye côté ba chanteur pour Pascal Poba ba plus côté akomaka pesa ayako yemba après mais côté parolier chanteur nazomona neti après ba bayi le aux avions wana pour ba chanson na ezaki na bêtise te ezaki pena social ceux ba caractère ba nzemone le roi babo avida net va be féliciter ceux qui net féliciter on comprendre ma mto solo là na féliciter nazui te inshallah nazui ya mingi ndambo na bombi pona yebi wo ekoya lobi te zoka lemba kamino na yete ozali mobali na motoki na yo nde okolia yo moko tango tala ouais vous a formé place moko na ba grand to susu na yesu ko université susu poto ko mana na ontetoke oui il soupa quoi na je diplôme na kibinda ko pas bijou mololo na université pas quoi tango tala sko grand mo pe ana ba trace moko na yo ouais fallait poupa lelo tu te dis améliorer le sous par rapport à obino balaki sabino to aza stationné place moko to akiti bon soki omoni nga na linga koloba te ke venanga fallait poupa timba aza faux musicien là na boya yango c'est un grand artiste aza musicien te maza penza artiste wana la pena na ndima aza artiste alinga boulot na ye apena bon élève aza élève en fait aza élève éternel aye kola à chaque jour comprendre aye koli na kibinda comprendre yango bien aye koli na kibinda comprendre yango bien sovaze na mokili yeba ezali lokola inuka soki bazonika mwana lelaka nzoka bonere na ye aninga batiaka loboko na poshe yanga se na litama wana kibinda bolingo no namoni komi otungisanga ezala ta Goliate na benga David kibinda zo mongala mwana nzambe oya kibinda ayekolango bien ayepe carte la terre ayekolisu bien ngamu vila ya bolingo jena bungisi ngai nakomi koluka ba ayesu tchecho ayekolango bien ozo comprendre en maîtrisant en fait babiloko balakisa oui ayekola bien a comprenant pas maîtrisant a comprenant yango en fait na suka touche oyo ko ajouter les amours touche américaine. Vous comprenez? Approfondir pour écouter un peu de cadre bétango déjà. Ayo we, ayo lelio, ayo eo, ayo le. Ajuka timbre on a bijou mulolo. Hein? Fali poupa. Ajuka timbre on a bijou mulolo. Abanjo me mango ayi nango Willy Bula na caractère la tebe c'est que faut Willy Bula. Abanjo me mango Willy Bula. Si amenango baloko kanza. Ti. A compérer à félicitations. Ngalou na reproché ça comportement musique té. Comportement c'est-à-dire comportement ya tinda ba finga batu ya bata manete e biango té mais ya loba ka tala ka kuba toza mikolo papa toza mikolo boyo no la ndeta loba ka tala ba toza mikolo so atala atalo ngana francophonie point po atala na YouTube alobi ke faire mtobeta na Facebook atala ki ko bi avec le mkolo mona abeta makolo bandaki toki mosi tima sina po mona bato tuna ba vilo nyo samona te mais yozo mona ozo tsanzambi gona kutala raté comme aveugle ku famiso po baba mkolo lo bakeso na stade posto na stade mumba pas retard ba koso na to na te mais yo mona kolobi na tala raté akomona pena kotala paramètre différent
abatalaka te yo moyebi kaki pakan yaka ke bato bao défendre pe po mona na ngali ngaba philosophe o baloba makambo baza ke muto aloba makambo aza te jomo alobi ko dame misunité mali yango na kuzu jomo alobi ko dame mbisi ko dame pondu te ali yango na kuzu jomo ka lobi na linga basi te mais bamona ke pas gérant na biso Ernest amona ke kuna bafuta ba chambre chaque jour eza normal que muto yo aloba makambo ya zati oui kaki ko ba ko en fait eza makambo ya zati aki parafort to vanda na to zala na to ebi ke na journée mo chéri babetaka masola bati ya na journée moko batala na boussole bato bazawa pe bazawa comprends ngana ti bato moni bizorbi nde bimi bientôt là on bimsele au mobo a oyemba ta obina fort en fait la raso ba mo menacer carré na ye ayemba ta bina ka fort pas dit que parmi ba arme na ye dans ce ça comprends atala ka mutu mota ko rene sa boka ali ba voisin mais là bimsi pene lo monte bizorbi on a bientôt les obima a réfléchir ça bon. Alors, c'est bon. C'est-à-dire quoi? Vous appelez philosophe. Vous côté la penser à mon tout pour y coller mon. Je sais comment un philosophe va réfléchir ça. Après cette époque il y a époque il y a French kiss. Ouais. On comprend, non? T'as besoin d'exemple à Yamado. C'est ça fou! Viens à Rumbatin. Eh, maman, fouenga, tété, bagela mouva. Voilà, Dieu m'a sauvé. À lutter contre l'eau, quoi. Aka original. Yamado Koutana original. Aka original. Marie-Jeanne, Bo et Simbappé. En fait, soit le bika qui parle au Ronald Barako aussi pour atteindre la rafina voisin. Ce qu'on a ici, batala basalini, na royande. Où est-ce qu'on arriver peut-être, tu l'as dit peut-être Ken Piana. Il est en train plutôt de tenir à propos que fallait pour parler de Chelsea, na ba quadrate, na ba werate, na ba JBT, azana ba trophée, belé ko leka bango, azo beta ba salo bango ba beta te, a beta yu arena, ba beta ngote. On va bêter Bercy, on a 16 000 places, on pousse comment accord arena, 22 000 places, stade des martyrs et tout comme ça, on va bien on a dit, alors bah que l'élo, Kofi, ouais, Rana, JB, Bakoli, bah l'ingal sous bacha, bah on peut mener à qualité à l'écart, bah on calme. Lui en tant que musicien, où est-ce que bah former place, montant où il y a bah propos bon, je te dis quoi? Mais quelqu'un qui a le besoin d'engager, le rôle généralisé n'est pas répondre dans l'autre. Donc il faut personnaliser. Moi je parle de quoi là? La personnalisation on pas qu'on fait le milieu. Bon, mon trophée à danger au qu'on fait le milieu. Zobé la trophée. Mité ma battu. Et l'équipe m'a battu là bas à l'académie des beaux-arts. Bas là on l'académie des beaux-arts. Bon bah trophée ça m'a battu. Quand on a cannéville bozara ba mboka na ba tise ba couleur na ba moule ba pesio mais vrai trophée au quadrazole il y a trophée to la mitema ya bato yo na mitema bato longo la aspirine et mitema bato longo la gino en fait ba comparer à peine za même au Kelly na ekelamu je na ma parler avec ekelamu ndenga na za ekelamu a quadra na musique quadra za mozalisi papa moko te wa bota mwana papa na yi mutapusu. Hein? Papa na yi mutapusa boti mwana zo tangisa na ista. A vide tiki na ista. Na habite soki ba ba contredire nga pour moi na remplacer na pusu wana. Papa ni a souhaité bon jamais. Hein? On souhaitait à moi. Yo kasi même tu sais que le père à la vivant ne facha comment la pouvoir tu sais que le père aussi. Voici. Hein? Jamais. So ba ken ba ngaba kenet ne quoi dans ce pelaté na gloire a fallu. Ouais. A ce pelana on ma casse. Souhait à quoi de route ezala le kai. Un jour, souhait na ye. Ezala le kai pona na lekete. Pona komi chevi kututé. Bitambi. Na komi na bitambi te. Moni chevi, ba chevi ba ali. Hein, muto na rolo ba mna ke pona musique congolaise. Na mona kana chevi à quoi déjà bayi le canto, redi à Miss. Muto boya mwa zate. Donc moni quoi dans za Goliath wana. Muto ana chevi na eza bayi le canto. Ponini akoma bongo ki Gérard. Lobi yo to salaki bolingo mutako tate to yo amanze muloko laba
ngai nafandi na mokili nga nazwi mwasi te naki mobange na ngai nakosala nini uta ngai nayawa na mokili nazalaka na motema pembe mama mokili ndima ngai te mpona nini ema venanga fali aza nango te babibi eza bamede babibi eza baisage ya baisage unique soso olia na feti obwaki redi ya misi aza na basani ya mbele soso olia oniki ozongisi na armoire po yoka so olobi ozokomprendre na biso babibi eza baisage unique diabetaka 10 chanson ya succès me baisage unique baisage unique yalia baisage unique ndeni zela nanu babana service ebeta wapi oyoka mokenda na bwate oyokaka mapona ye kosenga yo motema na yo lelo lokamwa ye ondimela ngai tala mosika oyo nyonso nauti ye sepo ya kozela nzela bolingo ye kobenga ngai ntabakisa vo na se ya lwambo obanga ete bato bandomona nde vo lwambo eleki monene koleka bavoi tu madilu tika ye alo yebena yavena nalanganga ezobeta place oyo balingaka batenoriste na mboko balingaka bapapa wemba batabulei bantesa yaya na voi ya seyas yayembaka na bourdon moto asala succès pepe kale viva grand chanteur kiki yakolongolanga mizoli na ye longi yaye aye na se na ye balobaka oubliole passé wana maloba pamba nde nanga fali aza bon musicien ayembaka danger ayembaka pena mais mama banzembo kotya ete mama banzembo compare ye na bawata na bagénération na ye ndeti lelo rival ya Fally Ipupa eza Ferry oyo tout le monde ayebi bon moni moto imposa rival oyo en réalité ve nanga Fally Ipupa apesaka merci na Koffi Olomide moto imposa ekoma rival auparavant ezali rival te yai nene te regola yaka ve nanga Fally Ipupa yaka kotala kibinda nkoi comprendre atalaka nde kibinda nkoi mais faire regola kibinda ezwaka ye déjà chanteur ayaka nzonzingi na kibinda ndeko bavile bakuya grand chanteur mais Fally Ipupa ayaka neti yekola pa Bijou Mololo différence améliora oyo aza lokwa maître na bino Bijou Mololo déjà babandaki kotravaille na faire regola comme bacollègue oui na capacité ya chant déjà oyo ayembaka danger babagaka déjà po Bijou Mololo azalaki na 3 capacités po Fally aza na 2 Mololo atiresaka akoyemba evoloko asala teste na maison mère na 13 ans bezaka 13 ans deuxième voix mabandi na vocal ya Jani emeli agangi polibala joyo abandi na Jani deuxième voix so obengi mabiala okoma yango te obengi Olivia okoma yango te obengi bata se tout bakove modoko grand chanteur makoma wana te mais ya akoma yango mpe ya okrache te propre ozokomona na olobano histoire ndeza efase bino en fait nabengaka bino bajournaliste droit chemin bobandi kosala journalisme droit chemin bino fabrigage boyi mamba babina file mais so tofile pena ancien testament pone tovandi botangaka bantesa te te wana yo moto efo impose nga te bina file yo koimpose nga te je suis libre non reste pas plateau na yoko pekisa otanga koma masa na nga te grand chanteur bina file aza grand chanteur oui ok merci félicitations na été yo oza na ranking na musicien nde Michel liaka na kombo ne liaka na komba musicien balo ko lipa na mwa bosala bota restaurant ndeni ocheke za ranking est-ce que bika ko so na feuille ndeni ocheke za ranking yoka charger ka so ina prise ça on bongisa ozo comprendre na lobi boy ve faire na ve na Fally bazala ba rivalité c'est Koffi Olomide qui a imposé nge batuni ba idole na yo na musique alobi ke lelo za faire na Fally mo paravant bazaki niveau monte faire azo uta winga azo kendo tala quartier latin basa mchitu na place faire yena wera na tata vena biso Fally to na chai po na tala latin atiki binda ayeta latin mais à forgeron devait forgeron pour que nous sali 3 moko bo mape mutu na mambaki yanke kale arate keba na ye ozo comprendre alinga cop na ye abuni na cop na ye félicitations lelo
bakoma pe ba rival bazala ba rival te ngana bena biso fali totalaka tere na TV mais eloko eda fali ya danger na vie na efaye bango pe wana support wana ya quartier latin na dossard na ye oza joueur obeta na beta na Barcelone o grand joueur obeta angana grand jogwa mais na beta na Mazembe ils appellent ma bête aujourd'hui tu comparer Trésor Potuna Chancel Mbemba te na Christian Luinda Mate jamais c'est fait na bango ils ont un différent ils ont un moko te Chancel Mbemba bête l'histoire na lia Cristiano Tisuka bouja te na kangisa Messi meilleur joueur pénalty de tous les temps abattre record ba Pelé abattre record ba Ronaldo mais a bouja te a tchate vous avez monté le le celui fallait pour pas en joueur rival il y avait na sofere ils a pour à beta un orchestre l'équipe offert à beta à Outa donc ils a pour à beta na quartier là oui parce que quartier là c'est international la maison mère bande ko ba mingi ba animateur pour na ba chaîne internationaux bando chaka générique mais ce qu'on fallait à qui chance mobile la promotion en Afrique so bon ça promotion en Nzembo bazo che kachaka o ba yimbina Kofi featuring balati ndenge moko. Donc en fait, article 47 a souffert été pour régner pour déjà Afrique et baki. On a l'impression que Suzuki a bani ko le leader rebelle la musique congolaise et puis ça a cité. Mais là on a tamboulé Afrique na ko ngaki ba payer belé. Faire ko ça blague toi. Nana moitié passeport plein. Ce qu'on a ba payer belé en OK, inde ba tel sorte que Suzuki alegi ba leader rebelle. C'est ko na ba payer on tilo na monsieur Nzembo roi. Kulule kinga tata kinga mama. Oui bien. Yamadilu. So que na pays le roi Angola, samedi alelo ya kato ya mana ambiance. Allez tout le monde bouger gato bi fait ça ko bimi lelo. Bino abomo na wilo longo mbelo côté. Mais so que liban no mona bato yo mona ka danger akuna wilo aleki bango. Webi kanda bongo man. Inde mama inde allez pour ça akuna. Mais congolais, ataka succès fou. Yebi Christian Bella net aolo ba Christian Bella ba baleki na yebso que celle congolais o amena saka Diamond na mboka na ye Christian Bella za mais il faut succès payer kat tozo sola succès ezana ba zone chance o ba quadra ba zone ba tebele ba zone te to ça succès na 4 coins du monde eza blague te vous comprenez opportunité o pena nga fala zwa kwa koma place o akoma eza kwa beta na orchestre oyo eleki wenge mais siko lelo tango fallait évoluer dans ma propre ailes. Ah, tu veux que Banzemba Willy Boula en Afrique et beta ma collègue Blaise Boula. Pourquoi bango? Na Willy Boula na Blaise na bima liboso. Blaise Boula wana Nzembo ni. Mama botanga yebi abotanga kitoko. Boboto esprit a bien. Obi chawana. Eh bien. Na Afrique. Kena ba karaoke nyonso ya Afrique. Okutango blague ite. Obi ba avena nga bishumulo. Le bien concert la musique baza. Obligé moi mi comme ici Warion boy massa na biso bon animateur Kirikou obligé na beta na quartier la terre so tambo na Afrique oyo kango blague te yo quand t'attends sur ba générique ba Bill Clinton ba boaka banane de danger mais so que en Afrique oyo ba générique ba loi kaya ba loi oyo ka defao ya ba wenge beta te ba générique wenge na yo kan Afrique pile ou face hey amama kie oya bale makaba wana ya seri wana ya kala wana yango ndo tambolo yo ka ba bango ba beta lelo ba mpunda ba nini ba mam ko faire ça en Afrique ba 7 jours de la semaine dégâts ba kata fumo kanga nga photo ba kata fumo rien Congo Libanda Pamba. Tu es sûr de ça? Libanda betade. Banzembo na kuta ya ruera Libanda. Ana père nanga weranson. Waka. Omani na betama omeli diamba na lotoko. Chawana. C'est bon. Waka. Bo na l'autre. Wengi msusu. Papa chéri. Nayoka nini? Fait de l'amour. Bolingo eza maladie mabe dokotolo nango. Donc so non comprendre bien na ba Afrique, ba pays Afrique mususu en dehors à Congo.
Bah, on reconnaît non, bah, Jibena, bah, on a bandé mon bah, 2000 ans, bah, 98. Bakenda voyage mo babetelanga bango ba masa bakenda na tikala na maison mais wana babeta na maison mais bakomi Zambi basengi batila mo banzemba wenge DJ mama bani na ye banzemba wenge akala. Vous comprenez hein? Misu na biso za libande za akatite. Libande akatite, faut pas confondre. Moni Kofiano mona abalinga ba mekana net ba camarade. So ba tike rapport anjili bango tu batika la. Mais kuna boure fali. Abeta na cartel à terre international. Az international te pas à la droit chemin. Az international pas beta na orchestre international. Vous comprenez là? Donc à pour na bon monde. Mais défi comme ya ba terrain, ya ba stade, bino bozela ni. Ngana beka pour stade de Martyrs, je n'a fallu aussi signer stade de France. Na mona zongi na bord Ekonda, bord Bandal. Mais a signé pe yo arena. Ah, yo arena pe. Stade de. Na beka beta stade de France. Gims abeta stade de France. Ya ba kokana Gims. Na beka beta stade de France, na mona zongi na bord Bandal. Gims alegi ya. Lango be tondite. Etondite. Bandia gaya na sima. Ba profiter na molili ba jik caméra ba chebo. Binde bo sala pour filmer ba tali bosso. Suki mo Ronaldo akata na mondela suka boya la rali bosso. Oyebi yango. Na 2002. Nanga so place na 2004 on de comme ça. Place na municipal. Na limité na moment au bourgmestre olinga faire abeta olinga te. Olinga te. Point. Eh, il y a après brique ya cher, après ciment. So ebukani. Na en foot. Dans la minute où ba place au fallait robeta faire ba fixer robeta. Net municipal en limité. Bien faire mais kaka c'est ngango ba PCD. Nabia mutabeti concert na Martyrs ti wile nzela olekeza te. Tozala na oti. Pa edi pe penzele zate banda bandal na mola. Sikoso bochina kata terrain na mke wana ya bandal abeta côté. Faire capacité dans le robeta stade chaque mois plein. Chaque mois. Chaque les 30 stades de Martyrs plein. Lelo. Kelo eliaka ba mbonga ba podium ba 80 chabana ya nyos. Écoutez, mais soit chaque mois plein. Ce qu'il faut conseiller là au monde à faire rigolo. Faut conseiller. Parce qu'il y a des gens baloba, a malheureux suivi. Il y a la namarambo muninga sali pour y sala. Pourquoi pas? Il est pas banda. Auto solo li. A malheureux suivi. Tellement va dire il y a la peine en corrigeant aussi. Mouto lobby français na erreur. Na mouto ayo corriger na sali mabe. Na mouto ayo corriger. Mouto lobby na erreur. So yo beti na erreur, mouto ayo corriger c'est mabe. Na la suivi. Toi ça encre correcteur, c'est le mot qui convient. L'encre correcteur et non suivi. Suivi c'est ça mouto a landu a commis place aux athées. Mais mouto a landu a leki oyo salagi c'est ça encre correcteur. Ah suivi c'est ça. Faut comprendre, hein? Moi, ça photo bête dans la tête. Faut différencier suivistre na encre correcteur. Suivistre encre correcteur. Mouto ayo ça les cambo ça ça plus mieux que yo. Ada suivi c'est ça encre correcteur. Comprendre? Donc c'est le mot qui convient. Franchement, là na sisanga maele na o maya mo na otala parce que pour sa réflexion aussi ka pour sa mécanisme aussi ka. Vous comprenez que nous sommes mais déjà nous chutons vers la fin de cette émission. Tout ça, le mot de la fin par rapport à l'émission. Le mot de la fin, en tout cas, Batouba, c'est la légende de Street. Mais la légende deuxième volume, oui, il a une. C'est là, on va poser. La même dans le monde, dans Valdei, dans Inde. Ça veut dire que mariage à musique congolaise. Combien de vocaux? En tout cas, ce qui est au long terme, probablement c'est rapport mais bon c'est pas bon bien dans l'album aussi. Sur le long terme, il y a 3 plans. Il y a 3 plans. Il y a ah, t'as 3, c'est bon. Beaucoup de gens ont déjà presque à la fin. Mais bon, il y a 3 plans. Il y a qui arabe, qui qui indien, qui congolais, basé là. Les 3 tout coûtent on a millionnaire. Ma vie va comme no babobi onadino bomo longwa na dino ngala mona kitambo bobi amona matete yala misia Kester ngala misia Kofi Olomide toi différent
Il y a un musicien Il y a Kester. mais autour à la bino. Aza musicien ya Kester. Il y a bête la rende Kester tolo. Aza musicien Kester. Paix à son âme, King Kester est mené à grand chanteur. Azwa garçon mon Bobby Ronaldinho dans mouvement grand chanteur. Asu Bogar. Oui quand on est bolo barat. N'apa tu mona kitoko pembe. Biso bato to bota mona kitoko mwendo bakota biso te, hein. Donc Bobby Ronaldinho soit za pembe Bogar grand chanteur. Bolo ba vocal na et. Hein? Aimba danger na Olympia. Oyoko eno. Grand chanteur. Donc, la personne Mbote Sigazali, en sa carrière, courage. Il y a un musicien qui est remené. Il y a un musicien qui Kofi Olomide. Donc, on a un album à Moukité. À part ma carrière solo, on a un musicien à Kofi Olomide. Et là, la différence, c'est que Ombako, la musicien à Kofi Olomide. Izou Lindala, la musicien à Kofi Olomide. Ah bah on va balongo ba omi da évoluer na ba propre zèle na bango musicien ya Kofi Olomide songa non na pas bokanda kanda ba poto te moi je suis pas administrateur na ni président na bureau te na simple chanteur net ya zelara ba ça le ndenge ngape na zela mais bonne chance na bango en tout cas mta ofinga bango za te mta ko mabe na bango za te et ya déontologie quartier la tête orchestre ya rasoro longo ba ofinga bo bo orchestre wana mais quartier la tête bonne chance na bango na quartier la tête nde ba pesa fali disque we barati ça l'album oui bien non est-ce que maison mère va ça faire après ça la coste vient tout na lobani ah wa makambo ezalakate ba pesa hérité disque ba pesa miel ba pesa miel ah ba pesa kakol ba pesa miel ta siko fali pour pas kuti kakol na orchestre munene mais ba pesa fali avant kakol. Donc, quand c'est tout bête, est-ce que Mamba Bomba peut s'en souvenir comme ça? Mais on aura besoin de l'écrire à ça la disque. Molunge. Oui, oui, vite. Ah, voilà, ça là, va remix, ça va nous. Non, ça la disque, Molunge, ça remix, ça nous. Molunge, on est dans 400 zembo de yé. Mais ça, bisous, parce que tout dans ce nom, tu sais. Molunge, on. Mais ça, le bombe, bacha fiche, bacha longa boss, bacha tindi les cœurs. Star. Yé mom, donc qu'est-ce qu'on va faire na madame Ndoule na ba GD, ba betsa na ba terrain municipal. Plus tard ba Zénith ba ole. Bon, excuse ba le ba Bercy. Ba stade des martyrs. Biso ko to beta ande musique à reconnaissance. Je vous attends au de passage te. Na beta la kibinda ko itolo na utakuna. Na beta la kaweka musique à tolo na utakuna. Aujourd'hui, Viona Bijou Moulolo na produire rien. Hein? Donc producteur Nezayo. Non, produire la belle air des amours, non, pour nous c'est là sincère. Mais déjà idée à c'est produire bablo quoi. Tu ne vois pas que il faut créer le problème non quoi. Non, quoi dans un intellectuel. Yo déjà dans nos producteurs. Quoi dans un intellectuel, tout d'abord un l'homme intègre. Deuxièmement, bilo on a studio pour t'informer à son belangé belé. Avant un coup quartier la terre. Nga ça la lettre ya demande, n'avait pas quadre. Ainsi boss dans un projet mon bonheur au sunganga. Oh, toi ni ngai na bino na ka au sunganga. Tiens un projet on attend. Oh, de bilo retour on fait la personne on a. Oui, boss, pourquoi? Na bino mon photo sunga jeunesse. Ba tout bana mongo bien ndiaye. Ba tout bana mongo ya chéri na ko sape homme studio mo boy. Au moins ba Tupac na ba mboka na mona beta dixième taïda bango Dr. Gru. Ba ibe ba tout mo ba yemba na banzela ba bobo. Vision na ngaki no plus ba décaler. Ba Di Maria, ba Vasco Murada, ba zombie ba lor 90 na banana ko tindika ba jeune wana ba décaler ba fitanga ba DJ Avatar pensez à qui bongo yo moko zala comme ingénieur ou bonga siko kuna za arrangeur oui na nzembo na changeant forme ingénieur azana to travailler na dégustation vous comprenez ni da travailler na son to sali pe bini quoi drame taper sanga yango alors papa mo ta ko pese le cas jalo so to comprendre bien aux producteurs en cas que produit na yo faut contrat moko boyo zo senga yo ndo signon parce que tu êtes le producteur le quartier la tempé ils ont un contrat peut-être il y a concert mais yo contrat faut signer ça peut-être na Abidjan est-ce que vous comprenez au ça la maison de production ils a personne té ils a structure mais ils a dirigé par oui maison de production ils a structure mobile ouais. Vous comprenez au blanc na zo chapeautage aura dernière décision bato Abidjan ba bito cho tinda exemple somo tena et Côte d'Ivoire où il na produire na Brazza ato et Côte d'Ivoire première fois jeune tala ko tsoma 3600 mabé akende showcase à Abidjan ça là 3 showcase en a vu 3600 plus logement à Brazza
Mais on a une signé. Nazo ika massa manager na Brazzaville ou gérant la belle na Brazzaville qui a signé na et là. Et côté, ça dérange pas. Et comme on dérange na ya rep na beta ndule te. Quoi très bien que nazara ambition. Nazara pena ambition. Et na linga kosunga batu ndia linga kosunga batu. Vous comprenez? Ben nga bijou mololo azawana bientôt là. Bazwanzi mona kwata maja. Kwata maja zobima. Déjà c'est ça enregistrement, ça la clip. Affiche les autres, mais là, sur le côté, on ne peut pas intégrer à ta face. Non, c'est pas un problème. Ah, veux bijou mololo. N'habite sur le baro mon là. Rappelez-nous la ligne, faut nous zoer peine. Tenga on en sait pas là. Pour zoer mais la tigre bien avait place dans l'air là. Selon les moukia pour dans zone là. C'est déjà l'entrée de l'artiste au bijou mololo. Professeur là et ça l'a bien. On a dit ça parce que c'est au solo la mot. C'est le canard en fait. On la comprendre bien. Maître Nabino. Maître Nana Fali na chant. Ah bah plus quoi. Plus quoi. Massa là. Tu le solo là tu es encore. Ah. Vraiment. Je comprends. C'est une grande surprise. En tout cas, bah yo ka bijou le gorge vous n'habitez que dans le respect, on appelle ça le soir où il y a un barato pour pas que le gorge. Qu'il y ait pu me taper ça, ça la peine à Banzela. Mais qu'il a toujours un euro moins à terre, bah, où il va trop bien ça, où il va bien ça. C'est ça, c'est bien, c'est ça, on va dire. Tu n'as pas de réponse. Pata Majaga, Bakajiga. Sasaji pa falwai kuzamaza. Yo yo pata maja. Ajipa falwai kuzamaza. Amwani yo yo pata maja. Wai kuzamaza yako. L'année. Donc, on a produit dans la mer. Ouais, c'est faire des amours. Non, c'est pour quand tu reçois le titre. Déjà, à occuper semaine prochaine. Là, ça, la maman, il est pour t'assurer un autre comme à l'objet. C'est ça. Non, il a fait comme à l'objet. Kabila le faire à la fin, la boucle, le bon, ça pour moi d'arrêter. Et surtout ça, maman, le fitir à partir. Vraiment. Tu sais, on a un footing, on a compris, on est comme moi. Coupé. Pour la biso, ils ont surprise pour te mettre le solo non moins mingi l'émission. Voilà. Donc il a payé au mot pour confirmer. Tu peux te accorder une chose 5 minutes pour nous faire. On m'a tiré au tigre nous fait notre biso. Merci beaucoup. Ah bonjour. Bonjour papa. Artiste bijou. On a déjà te vu la nios. Ouais. Te vu la biso. Dans mon tongi biso. Te tongi. Te vu la game pour format ba P-Square. Na Nigeria ko? Na Nigeria oui. Yom te format fali. Na ba ngete na kutaka ba yimba ba na mo yimba mo pasa mo. So ba niaso. Ba ba yimba ndenge na ngo ba ngile wana. Ba yimba na ba ndenge na ba ngo. Kongo na mingo lo mingi Yoruba, Yaousa, Ibo. On va anglais ba utaka États-Unis. Mais non, déjà on va dans aux États-Unis. Oui, ba za famille mon noble. Là ça ba 8 ans à côté on va les gosses. Mais kala ba 2000 hein. Si on est nini, on va prendre bango un peu rapidement. Non, qu'on est dans Sourlé. Dans Nigeria, on appelle ça bango. Ba bali angando ba bombo te na bilo. Dans Nigeria, ba bi Sourlé, parce que les Lagos c'est commis mon aux noble. Pas entendre ma campagne, ba ni tout ça. Non, que du coup on m'a samo boui. Mini on était moi c'est la mon à rapide petit à dire ça parce que on va dans West Afrique, Dieu de la musique, il y a Congo, Afrique, nous bien. Avec le moment où tu ne gères pas ou un kala. Il y a Viva. Mais la bande à maman, on a habité, à un moment de dire, mais tu perds, on a d'agir, mais côté où on a yende. Maman, c'est tout côté où il y a un moment et comme rapport. Après, on m'a senti. Voilà. Dès la moment en place, il va travailler chant. Ça va pas ça, hein? Square. Na mona ka bangwana na ka sima matsa mo aza ndeko na bango tuna yemba na nga ka te o garçon matsa nga au ta Congo bani mo nuance na pesa mo nuance ko na nuance na ba mo na yemba mais ba ne ko zwa tan ba dumi wana yo ya dumi wana nga sala ba ko bijako on sala combien de temps formation temps moi 6 3 5 à 4 mois boui 4 à 5 oh ya pele ke o yaka o bando apanda voilà
Nemo fait ce quadra, dans l'exception tchatch. N'est-ce qu'il fallait ramener? Ah, moi, ma quelle côté là, moi, zéro, là, moi, trop. Zéro, bah, dinda, pas mon côté. Ouais, moi, côté, on a bien, n'a fallu, bah, tu bien, bah, tu bah, sangaka. Côté, ça, va t'abon. Bino, ko salandeni yeah fali auti ya baso beaucoup to basumi ba côté wana kaka ba sinkini ko po fali on futa carte abi magitambo on sera ma makeli mamo abi mitambo il cherche quand il zara ya on to bagi so mutazwi na vie eza na manzambe ya yete mutanyera zo nzambe ndani ngali yazo tu comprends donc pasi ya bolingo kisi nango ya ka bolingo mutu abikisa yo ezaka mutu akrea yo comprends eza nzambe yardi tokanga befort na biso te weti blana wana na poso ndenge nini ayaka ndenge ayaka yo banda koforme ayaka ndenge nini nga desanaka na musicien yaza na musicien quartier na bango babeta musique na yango ya baquartier barumba des jeunes orchestre ebele ayaka eza ebele ba New City orchestre bandali wana ya mikeli wana déjà biso kibinda ko ezalaka déjà biso beta enlever les rideaux à wenge pendant 3 ans pour tout komaka makasi tu comprends biso déjà ba maïla biso yaka na ngombe surtout on photo bima photo tout en orchestre moko monene o biso sala tu autant to beta enlever les rideaux à wenge tout beta pona teko to koma ba musicien ya wenge to beta pona image na bini na biso et puis to bima parce que orchestre ezalaka na ngoti orchestre la chaîne ezalaka te tara ba rumba des jeunes autant rumba des jeunes tango wana wana biso bunda ba tradition babylone e bunda na wenge musika wana falis kwa za fali non toi donc azali mo quartier ya côté la bango la musique na wa tinel wana voilà poko ma musicien poko ma musicien pas de formation azaka les musiciens ya ba na bango boyo ndoko ma reformer ngai sona na beta tolo na beti na tolo soko tuni na makambo ya bato bakala eloko moko po tokoloba boyoka bolingaka mingi kolanda babowandaka na histoire diego ka azutaka wapi azalaka ndenge po ezasala soki nani oyo lelo congo esalama ozo comprendre donc po yeba mpona ezala congo eutaka place ya nani po ekoma congo eutaka na congo belge eye congo eyekoma zaire ezonga congo donc fo oyeba histoire ndenge ebandaka cestadire ngai ya uti banda biso ozalaka musicien ya ye mo botu palanga naka ngai nga bijumulo dudu kibinda télé alongo na mouvement donc bani azoka suspension la suspension na kisa na mouvement na ye wana bafali siko baye oya baoza siko formation nanu bakoti te mais pere ayaka déjà emo tobengaka na podium amataka rv wana fali nanu kuta bando vraiment alimbisanga wana nga nayebaki nango na oye te ngai oyeba fali kaka ntango maison mère eyekabana on maison mère pendant na mona bafali na mona na musique mais quand maison mère avait pendant nga déjà azalaka musicien bakakoli bazalaka bachanteur bayekoma drumer nde kakoli azala chanteur avant fali caméra papi kakoli est ce que na kosi est ce que ntango yo ozalaka oyemba toyebaka fali ya kosala na makambo ya musique toyebaka teke tozoloba teke mpona makambo na ye ba aigle nga aza nanga ngembo aigle bwakanga ngembo yaka mpasi po ngembo abatama ye mabisu aigle yaka monene donc makambo na ye azwanga te mpona azwaka kati makambo na esi voilà donc alobi kaka renaissance ke azalaka na musicien te moke na oyebake fere parce que tomoni azouta ngiringiri mais aza mpe namona ngiringiri ti mingi mpe atoma amona litambo parce que famille na bango ezalaka litambo na lisasi aveni lisasi na ka babylon leki ya masa nanga vi bakuya elo akoma chauffeur ya de la chose atini gouve napesi mbote place azali voilà donc fali ntanga ye wana simba komona ndiri simba na ondire simba mais a reconnaîtra pe que yo mutu format ayebi so bokutani asepela yo za journaliste oyo tuna ngai so ko bomba ko tuna ngai yango tuna o bombe ko tuna oyeba so akosi dans balisa te nayebi ke yo za ndongo lobi bongo yo mutu format to bunda na beta epe sutu po alanda momi nanga sura na ayo ko la musique de mitambo bakanga na kwa mo bunda momi nanga ba elukanga ovi
monde fallait na mino ma ele questionnement ma réponse après ma ele akufa fallait moi qui passe kalayi mo boye azaka moi bon en ce moment il lamba parce que tout le monde m'a bêté parce que nana pas ça fallait hein on comprend la cadre grave pour à reconnaître kalayi et comment bien bien qu'il ma fan donc ça ça paye aibi donc net ngana yebi sur la banque bien très bien sans faute on doit chanter tout le temps on peut faire ça on a fait donc je lui dois beaucoup de respect les mots venant dans les na fali mais na betana musique to loba na boye hein ndenge va parler to bika ke on de mais musique to ke dans la bongo parce que quand sur les raté vo wanga na ni so batu na obima na ke no direct et no tout droit na tenga mati mais d'après beaucoup tana na fali kana ba gloire ndenge komi fali le en fait to kutana malgré akabaka ne peut-être mais to kutana ka vraiment kutana ka so kutana lo banu kabela ka des fois kabela makala deux fois c'est ba combien bon moi $300 vraiment là-bas tant bandara c'était si bon c'est qu'on a d'abord reconnaître au moins peut-être Ibrapé là n'a pas de reconnaître il y a que de reconnaître il y a qu'on peut perdre avec on a peur avec il y a blanc peur avec donc on a aboyanga te talaka ye mais il y a au papa mais il y a petona fallait ça encadrer ba fi ba edanga trop pour un mobina fort ina scellé to danse c'est les bonnes guérisons dans ma pambola puis le beaucoup de collègues ont avait aussi là autobukana mais mitsa azali banda yende bana mettre ba danseur ya kitambo mais ce moment danse et dans la famille ya ba blanc ba danse ya kitambo donc voilà blana ba père avec ni lever ma vuzi ba papa na bango moko ba na ngai musaka que je salue donc famille na bango mobimba makambo ya robine uta kuna na kitambo au point bango makambo tunde comme na bango nde kitabo basele sele ko pesa ngo ba fali ba biloko tout danse ba pas tout fali abina uta pasele wana soki na soka wanga na italien nzamba pambole site et puis na mo comprendre nzamba pambole ba ko mi ignora fort makambo ni ko mo simba ignorer déjà au moins ignorer ya ignora ba tunyoso ya ignora ne ba tuti ne tio au santa ignorance nani amona le ran au santa ignorance nani oh ignorance ne abeta non ba style si la beta si le binisa fani appelle ya biso mandi mabino andi habita tant fan di mabe mission bon na tala nga te mais nga na yebi ke okutane na ba ignorance ne ba bazala kana to pese ba te belé au to retour na biso to yoka réponse à ma bête parce que hier on dirait kutana na ba tete na yebi te so comment tala ba te ba tala ya tala ba tete voilà. C'était là Bijou Moulolo à Kantorozwa Guatamaja. Guatamaja, donc Guatamaja. Laisse-nous comprendre. Laisse-nous regarder le titre de Guatamaja. Mais oui, qu'il est bien déjà là, on doit produire Rio Blanc. Nous sommes là au Québec du studio. Donc il est bon ça, ma finition. La mission Tara, elle voit moi dans le a comme coach now. N'engé tout le monde n'engé vice versa n'engé Janana, Auma. Manager ya Gims so ngai mwana nanga akuma manager nanga donc vice versa et balu karat donc ngai fata nanga blana akoma sikoyo manager nanga do ye azona ndanga de près et puis so na damete fona damena on était damena on était ero photo ça non awnyo ko langa pe fort na studio donc ça dit je lui dois aussi beaucoup de respect parce que namoni oyo ngana pesa kiye et comme ngozongela ngai parce que ngape na nyokole mingi makama travail na même tina bakati ba il na pina tina ba QD na beta na ba un mois na kati ya il na mtari 4 heures total balé no yembisa mettre paille ça on peut bon pas fali ba fali ba zoko ba chance bon pe bango ba zoko mais ba bongo te ba na bibisa ba souffle muté un peu ça des côtes mais il a fait ça nyonso il a fait ça na tika na muté ma pas donc ça peut être du coffre là d'ailleurs abi tout donc mani 7 secrets du Kung Fu. C'était là la petite comme dans la. C'est du cas que ça n'a pas mis comme moi à Paris. Je lui collais les Amina, Alain de boss. On a gagné des décos sur mon coco. Oyoka, c'est mec a fallu. Moi c'est mon on a été sur la commande mais on a balaratina. Il faut pas on a botanatina disons. Moi on va fallait autant que les mariages à
adoke non balo mwana masala mwana biso biso na botami na misu na ngai faut TLB ba taper TLB risque tel bende yango ne to lata yango ne vraiment na bité to longono année o ne bara ba zonga ba classe ba sala ba uniforme ba sala ba quête oui ba sala ba biloko matu ba bague ba chaînette ma net ba TLB bilamba ba coupe nyoto mone zara sala ni tel bazali donc voilà vraiment coupe wana habité dans la CP bimisika yango ya batité c'est pas so hyper blanc na wozonga dans la plateau parce que comme na souka l'artiste tout le monde nga pesa nikitende d'or mbote tabla na yo lukaka ye nikitende d'or allez boss omoni malgré tel ba la tora e mo yango bomona unga joli bisolele ya joli le kolele ya fait la bichu molo moti pas conseiller à vie azara na conseiller a ça habita musico faut ça merci comme dans la souka ba dédicace mbote na ngai dele na fait na sandaka za delisasi ma mari fana Londres au Gazi Manhattan donc place vous allez Tai Kayembe Cristali Makoso donc binomo boyebi place bo ali bo kana tema blala Jonas bien le nécessaire grand prêtre place où aller donc bambote na no Cédric Bing masa Kaleba Kolota 13 prod bino moni bijou mulolo na bino yewana bo manifester Kaleba Kolota dans la salle première pas bino be bana gitambo bona poto belé na France bo za simananga poto cha vebio bijou mulolo po chana gitambo comme ça neti etenga mwadi mi quoi tozong ça na ba tu vas comprendre que indu sankarango ba yibango na kata nzoto ya vieux. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Un grand merci à Batutu Balandi Bisso. Pourquoi pas Nadjani Tambo, grand pote Maya Moto, Maya tout le monde, la moto Noé Belé. Merci d'avoir été nombreux en train de nous suivre. Je vous dis ciao. Batu Bayate, Obanda Bango Mabé, invitation au cours à ardoise, mais avec divers, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moko Koléaïs. Grand menuisier. Invitation en carton, n'a pas follow lango, jardin de Dieu. Invitation à boy, bon moi mukolo fait il a tamabé. Maison qui vient, à Bossa Libinoté, à Tchelibinoté promotion, Angolais à Pamba. Maison qui vient, Badingambo Kaboété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow!